Bomoni na video oyo natikela bino bolanda boyoka makambo ebele na ebike misusu bakodécourager na makambo bayoka na video oyo pona makambo ezoleka na mboka na biso. Bomona mambo ya Congo biso tozanga na biso ya koloba po ata tolobi ata tobeleli ata tobeti sete tolobi solution malonga ezwamaka nango te. Maintenant sengaka na bandeko tosalaka ba live na ba TikTok concernant makambo ezoleka na mboka na biso toyeba lolenge nini ya koloba tozala na mwa maîtrise ya maloba o tolobela wana eya mboka na biso lelo ba jeune totelema po tobunda po na mboka mais peut-être ba jeune bazwi conscience sima mboka na biso ya Congo batia distraction ebele na ba jeune moye batelema po babunda po na mboka eza te. Tomonaki Constant Mutamba yaki po abunda bafrene bazongisi mutu nyonso ozolanda video o nalobi bien video o naotikela bino ka sikoyo landa ngo na motema bokebi landa ngo na motema malamu mingi bandeko babuki bango bandako na Congo nga moko naoloba na bino bwe na victime osombi ndako nao na cadastre nyonso futi bambongo nyonso oke na l'État approuvé boke tina bakomini mikanda nyonso bozwi après bayi babuki obebisi combien on a quand même autant à montanté nga moko na victime mais na ba pays belé ya libanda mingi mambo bandaku ce que sika neza ya osomba te ba travaux mo esala ma place ane zate okosomba pete otala ngoti na ba internet obeta na internet omoni ke non millier au place o basomba raté ke mabele wana moyebo banda ba travaux na mabele wana ezate mais biso l'état na biso bango mo bakondi ba otekela biso bango moko l'état ba otekela biso bango moko pe l'état ba obotola. Ça fait mal au cœur. Bato bele ba olela mbongwa pasi tata moko anyo kwa mina vie na po somba nda 40 ans abunda po tonga ndako lelo azwi pension comme na ba 80 ans ba 75 ans asala lisute ba buki ndako sans kozongisa mbongo. Ça fait trop mal. Nanti la bino vidéo na oloba nange belete mambango a Congo er moko sala rabiso passe na zarso na komo lobela mambo a Congo na komi na point moko na yoka kango passe makasi. Nanti la bino vidéo to landa na boke binyoso. Ce ezambala noa liboso koti na Ursi Botelo la TV en tout cas sans doute abonnez-vous. A eze sika malamu ya ko s'abonner a tozaka na biso na ba polémique te to finga raté to kendara nango toujours na ndenge moko ya calme et puis ya bana mayele voilà. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Nzambalola a Pambola Bino alors Tolanda. Merci, on comprend. Bazoya na ba pona pays te ba yeba bia te garama oboma mais non toze belé population zebelé talaka at kabila sala ki tongo a libérer kaka bibo basimba population te non IN Kakier masolo elamuki ozali na posa ya kokitisa nzoto mwasi tope mobali IN Kakier kondisa libumu pona libela yo ozali ndeko batashi etondi yo na libumu tope banduta ozali na baponwa na elongi oyo babuton esi etiki yo ndeko mwasi ozali na banoir na katikati ya mipende IN Kakier solution ozali na bokono diabete tension, épilepsie, cancer, IN Kakier, ezali wana pona bandeko nyonso. Benga IN Kakier okozala desite. Ozali na pota ya libumu otobengaka hémorroïde. Benga IN Kakier. Oumeli ozali kobota te na IN Kakier ata na 70 ans mwasi okosimba mwana. Côté etali ba papa
INKKR nde masolo bino moko botala lolenge telemi ya koloba ezali ebele te. Pona bapapa benga INKKR na bulembu nyonso ya nzoto okosepela. INKKR solution pona libela. INKKR mwasi akokima yo te. INKKR bokono nyonso ekosila. 98 population d'Arabes militaire hein. Oh bakanga ba Rwanda, c'est la population. Si on les population est bêtée ma basoda ba bima ko beta ba masas. Population bima soda finalement besoin na kanine. Bolingi mboke bonga ou bien bolingi mboke bonga te. Donc bino gouvernement ba beta ba population masas. Sikoyo to lobani. Hein? On dit que la distraction quoi? Et ça va passer vraiment, ça va passer vraiment. Tout ça belle na Kinshasa. Tout ça j'aime tout le monde a flou. Tout ça belle na Kinshasa à hôpital. Oyo kakao akufi. Baza notion ya kosala ya réanimation te que muta kweta sunta sale arrêt cardiaque ba réanimer mutu. Exacte notion exacte ba yebi mutu à hôpital ba yebi te so mutu za diabétique ba raison que c'est ma ya glycose mutu akufi. Mutu azana typhoïde bazo diagnostiquer malaria mutu batu bazo kufa na Kinshasa lokola bandidi gombe ana gombe lelo batu peut-être banebele ba botemi o na sima ya guerre ya Kabila ba yebi penza histoire ya Congo te et ça faute na bango te po mensonge eza na kati gombe ana gombe za banda kwa l'état hein? Gombe sur 100% ya gombe 80% za banda kwa l'état 80%. Aussi, quand tu as primature, quand tu as payé la justice, quand tu as tenu de la Gombe, aussi pour qu'il y ait 80 pour avenue de la justice. Et ça, banda quoi l'État. Mais les lots, baso banda quoi na, indien et comme quartier na bango, libanais, soma banda quoi na, ba teke la bango, bateau ba yazu à se procurer dans donc comme yaye. Ce sont des banda quoi l'État. Aussi, immeuble, ezaki na royal na simana onatra. Ezaki banda onatra ba passage. C'est-à-dire tant au sein onatra ba pesio appartement kuna. Ce que pension au longwe. Le lo ba teka ba appartement na nyonso. Et comment est privé? C'est pas possible. Mboka nini. Batu ba loba te. Hein? Ce qui bon le te bango ba ko kuta. Ce qui bango ba ko kuta bongo. Mais bon luka bon longo la système là c'est que système là ezaki mabe. Pourquoi vous continuez dans ce système là? Hein? Je peux intervenir. Bonjour. Pardon. Attendez 2 minutes, pardon. D'accord. Bonjour, papa, t'aimes. Oui, alors bonjour. Bonjour, papa. En fait, na mati, frère, wana wa uchi koloba, na apesinga mutema pasi moko, na yoki mutema pasi. Donc, vous sentir ne moi mobala za na pasi na mutema, zo bana pasi, na bana kutu baza pembe na bazo, maman il a raison. Bana babota mi ana poto, ba yoka lingala. Tellement la zone à haut-parleur, donc tant frère wana zolo, bana bana kutu, mais maman il a raison. Le monsieur, maman tu sais que le monsieur il a mal. Ça lui fait mal, maman il a raison. Mais papa t'aime. Ouais, bah, donc tout ce qu'il a dit, que Miami soit tondinga, il m'a zoloba. Donc, si on a réalisé que mes parents sont en Afrique, en Afrique, ils vont souffrir, hôpitaux malonga te, botina mbongo eloko te, mbongo lia bandaku. Donc je te dis c'est affolant. C'est vraiment affolant. Donc on a l'appel wana au frère wana Loulou wana sali penda dans ma jeune il faut vraiment au téléma. Business tout il faut au téléma, ça c'est vrai. Mais je dis tous baza ben inconscient maman. Na ben inconscient na ba to baza pour na ba to baza ba collaborateur. Bah conscient basé belé ba wa mona lokwa ke no tozo boma kisha sezo boma mo aussi longtemps yozo sala programme ya poto. Ozomona te ki obi ki sala na pasien ne tozo au moins tozo wela to wela ka ba nationalité ba mboka mususu. Otuna mutu boye naza française, naza anglais, naza américain. Donc tout le monde boye écoute na nationalité ba mboka na biso tellement batu baza ku na posa ku ba ningi susu identité batu susu ba linga ngoli susu te tellement pas sileki na mboka na. Et pourtant l'argent est là. En fait nga passe na ngeza la wana et pourtant l'argent est là mbongo eza. Pour ni ki mte mabe jusqu'à nazola na ba reportage ya président o ya Gabon. Turubite kaza mieux. Mais azo sala papa TM n'habite so Zolanda président oya olingi wana
Azo sala makambu quand même, mais faut que Matilanga va te belé, pardon. Azo sala quand même, il travaille quand même malgré, bon, c'est pas 100% ça. Moutou pas tu koya siko vous senga été ça le miracle, mais quand même, vous sentez que la volonté est là quand même pour améliorer la vie de la population, pour améliorer les infrastructures, pour améliorer la santé, pour améliorer l'éducation, pour améliorer na Gabon mingi batinda ba jeune na bango bakenda en étranger bakotanga so bakotanga basenga bango il faut bazonga na pays pour na ba ko travailler pour le pays ozomona papa nanga non papa na lulu aleli singa papa yango na mataka pour na bisote aleli singa yi na o sentir moi passe moi la mobile tu sens la douleur en lui donc on sentir colère donc on a passe na mutema non papa t'aime. En tout cas merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Bon courage. Tapotez les lèvres, la famille, s'il vous plaît, pardon. Partagez les lèvres, tapotez les lèvres. Allô, papa, au fond la micro. Allô, Sa Majesté. Allô, fond la micro, non, papa. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, chef. Bolimbi, c'est un peu na ozala un peu moi lingala moi français vu que na un peu la maîtrise mingi na lingala. Je voulais intervenir sur les cas là où il y a Kobuka Bandako. Papa, nous vivons dans un pays. Ouais, mais moi je voulais. Tozo. Allô? Allô, bonjour. Ouais, bon, après, Nalina qui peut intervenir le roi par rapport à Makabo Bukandaku, mais il y a quelque chose qui est touché la population Nangongao. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des parents, des pères, au Bazan et Sira au Kenete na Minicho parce que Babuka Bango Bandaku. Mais non, Kobukandaku, ils ont un problème parce qu'ils ont mis l'État tout côté les mélatés. Maintenant, solution ni nous va trouver pour na bateau ba buka ba banda parce que ça na papa mususu baza déjà na ba 70 ans, ba 90 ans, oyo lelo déjà bazo ba pension ba sala ka lisusu te. Mais gouvernement pesi mitindo et pas muto déjà vanda plus de 40 ans na lupangu nae, plus de 20 ans na lupangu nae, boyo bobu qui est sans que bo pese ata solution mususu pour na akeni ko vanda acha ne fiske mutu. Ezaka ke baye ba bukinda kwa esi bino ke lobby tokoya ko buka ndaku ba bimisi biloko nyonso boyebi esika bozo kendete. Normalement na gouvernement weza responsable ceux qui boza ko zwa biloko bongo sous prétexte que boza na besoin bo protéger population net bato bozo benga ke ba construire na C ya ba haute tension. Qu'est-ce que vous devez faire? Et ça il faut qu'on indemniser bango qu'on peut savoir quelque chose qui est ailleurs. Parce que batu oyo batongi banda kuana bazana ba autorisation de bâtir bazana mikanda nyonso confirme net na limité. Parce que quand je parle comme ça ngape naza victime et pas na biso pe babuki na limité toza ba document nyonso uniforme ba document nyonso conforme et là dans le document moko te zanga tozo yango na l'état. Eza te ke non mutu mo boye ko nganza matongi na force po aza soki mu konzite eza osombi lupangu na yo ozo sombi lupangu na yo normalement ozu mikanda normalement oye obandi pe kotonga na l'état. Mais tant bozo penser quand même ko buka parce que bomoni ke danger zali mais vous trouvez quand même ici mususu po mutu survivre après. Mais bango bazo ko buka sans pour autant ko lukela bato esika oken pendant que parce que na soka bazolo ba so ba yuba na ofuta batu nde bazo buka belé ba ko ofuta batu te mais Congo ezangi mbongo te ba oki ko zwa ne fils ka ba pesa mutaso ma parcelle bato bazolo ba pourquoi ko tonga ezana bato belé ba yebi na bango makamu ya ko soma banda kute yango bazo ka souci te banda ko wana net ya limité wana e belé ba sombango depuis plus de 25 ans plus de 30 ans. Batikal ko connaître la situation OT. Tant que tu sais pourquoi ko tonga na place ya pourquoi ko tonga na place ya bazo ko tuna ba question parce que nan bazo ta en so mandat côté. Ba yebi combien o batu baza ba dépend. Ezalo ba misusu a travaillé pendant 40 ans. Mbongo na ya pension aloba so mesika po vanda e me maiti na liwana e. Boye bo bouquet sikonda kwana. Bobomi ete. Sous prétexte que notre battre la bino bozo battre la mutote. Bozande ko boma. Parce qu'il y a combien de parents
oyo na minute to oloba na bino awa baza ko piquer ba crise baza na ba hôpitaux. Pourquoi? Parce que ba pesi bango message que baza ko buka bandako. Mais vous trouvez quand même quelque chose sur ça la bango. Vous trouvez quand même et lo komoko que non, to soit ta cité au côté à Yakinko le espace vide kuna to tongeta ba 2 chambres salon 3 chambres salon pour te délocaliser ba place to ngito buka. Et puis avant ko buka il faut qu'on répertorier. Beaucoup honnête bateau baza ba locataire. Botiki bango ba épouser ba garantie na bango. Mais ba bailleur bozwa bango bozongisa bango mbongo na bomba ki kosomba à côté. Yango wana nde l'état responsable. Je ne sais pas si tant ba ba décision wana mituna bango ils ont réfléchir ndenge nini. Na bato ba soutenir bango. Mito zo réfléchir ndenge nini. Mutu ala mukaka na tongo boyete. Oui, ce qui est sûr ezana ba construction de wonangai anarchique ko ezake mutu mo boyepo azana pouvoir aye atongi place oyo esengel te batonga wana ezali. Wana pena na Congo ezali. Wana je n'encourage même pas. Ce ko buka ba buka. Mais mutu a sombi. Azui mikanda na l'état. So bongi bo buka. To boyete eza l'état za mibe kwa l'état mais de moins bo pesa bango mbongo na bango ki kosomba ailleurs. Et puis biloko yo ndeko na ngai kaka ndenga utaki koloba a ndeko linga ba makambo ndaku ata internet moko te solo bela makambo ba corrompre bato ba internet ba corrompre ba chaîne télévision ba corrompre même ba droit de l'homme ata place moko to bazo telemela to bazo lobela makambo ba buka bato na ndaku. Moi-même j'ai appris ça que avant-hier ba ebisinga ke ba ya obuka pa na biso. Naturel comme on a internet à ta place morte. Mais tous ces gens-là, ils sont au courant que babuka na bandaku. C'est là pardon, et ça la maman moko a commenté. Au moins ni tango bino bo réfléchir te bino ba maman bino fait na Congo, et ça passe. Tango zo konane de kobi ke bino pe boye ba place à somba te bo somba partout. Nani mto ate ke la bango bandaku wana. Ba kenda ka kosa mikanda bandaku wana wapi? C'est ça, c'est pas réfléchir. Ba maman là ba komala il faut pas réfléchir na bongo l'état tanga pesa autorisation de bâti comme mutune ndeko na ngai na kosotea na ba community ba bale ça peut se comprendre tant mususu balandela pena makamba urbanisme mingi te mais na ba community responsable ba gombe ba limité ba barumbu eza ba kendaka na ba cadastre pour bazo ba mikanda l'état mte pesa bon la mutu liboso il faut ko kanga eza bato batekela bango ba autorisation de bâtir wana bato ba cadastre wana tango ba ka osoma mikanda to ka tomba mapangu bango ba ko sala ba ceux qui ba mesure et tout consort et ça bato wana nde faut ko kanga po batika biloko po ngane ne to sa boy yo ebi na ote peut-être outil poto ndengo za na obi peut-être na ete so za na poto to na Congo mais obi peut-être na ki ko somba lupangu yo ko somba lupangu ba la kiso ke lupangu yango somba omoni pe bato ebele tant mususu yo somi na 11e mais au moins déjà première rikuna batu tout batongi est-ce que yo s'inquiéter que ah ils place à mabe yo mona no ils place kitoko batu bafandi calme somi na yo et ça siko musala ya l'état pour ba ibisa ke noté au moins lisiko ngo somba ah ils ala kamenancer ah ils a bientôt ko somba te et puis tant que luka construction de pona otonga autorisation peut-être otonga ba ibisa ke non te kotonga ah te parce que aux en a droite mais botiki batu bazotonga neti ngai lupango o biso lupango wana je vous dis ezana 8 appartements eza étage kuna ngo mobimba soko vi ba construction eza ba 400 000 et quelques bango siko na minute ba buki yango nana ozongisela mukolo mbongo wana il y a 400 000 et quelques oui ezana plus de 8 appartements papa akufa na kaka non c'est ma mère parce que papa kufa ki tangu kaka jekoko o tena simana nenga fote alekaka na 2023 akutaka pe papa biso vanda liboso lupango ayebisi eke no il faut ba obuka après 2 jours papa biso sala crise akufa papa na ngai wa botinga papa na nga biologique akufa parce que jekoko yaka ko annoncer que ba ya obuka awa lelo to komi na 2026 ma mère qui est nouvellement veuve balingi susu baboma ye parce que babuka place o mobile na ya tikelier comme eloko na ekoko tele mbongo pour survivre et pour mema eti na liwa na ye wana nde boloba ke non le peuple d'abord bozo bunda pona peuple mais otoza ko mona ata
organisme oyo babenga des droits de l'homme ata moko ta tellement parce que loko ba osala eza infraction ko buka ndako ya mutu atongi na mosolo na ye na autorisation eza infraction pa o ba jeune ebele même na Congo na baza ko yeba te eza infraction munene mais mutu akolobela zate ba soki ba Eliezer ba papa sango tout calme mutu akolobela zate ndenga na kosenga na jeune ba jeunesse bango moko il faut batelema biso toza libanda mboka toza na pouvoir orienté ya otema na ba téléphone pour na kosala mais ba o baza sur place yeba yango ba journaliste nyonso baza kuna bazwa mbongo exactement c'est ça yango to comprendre baza déjà corrompu dans le sens que ba koki kolobela maka parce que ceux bango bando lobela mokile moni ils vont arrêter. Papa Moïse Assel n'a rien. En fait, n'a capturé qu'un photage de coco de mon vous comprenez? Donc, en tout cas, moi, ça me fait très mal. Il y a vraiment la situation à Boé. Moi, vraiment, je suis en train de me dire qu'est-ce que le Congo nous a donné étant que les Congolais parce que, premièrement, ils ont tout. Bomi papa nangai. Je peux dire ça comme ça. Bazo lingaba bo maman nangai. Je peux dire ça comme ça. Et petit na la Congolais ani. Merci beaucoup, Papa Langaï. Merci beaucoup, vraiment. Merci, Merci beaucoup. Tapotez les lèvres, la famille, pardon. Tapotez, partagez les lèvres. Ok. Bonjour, mon frère. Bonjour. Ouais, en tout cas, merci pour la parole. Hein. Bon, moi, j'habite Kinshasa. L'État, na Congo, awa, na juridiction, na niveau de justice. Eza na dossier oyo eza na plus de 40% ba conflit parcellaire de toi na RDC. So ke na ba tribunaux au kuta ba wela ka mapango. Donc cela veut dire quoi? L'État a une grande partie à responsabilité. Donc ba responsabilité eza très partagée parce que eza moi ngamo pe na za victime ya mambo belé mais na vous faire voir yo ba réalité eza concret sans commentaire, sans clivage politique, mais on peut sur la réalité. Au moment où on est na pont matiti, tant Kabila zo tonga, bazo agrandir boulevard Lumumba. Ba bukaka batu place wana Kabila a indemniser batu zonksela bango bambongo. Mais lelo soko ye wana, soza mutu na Kinshasa yebia atuna ya oyebisa yo. Kabila zonksi mbongo, tant ba si so tonga nzela bango ba moni espace etikali. Ces mêmes gens-là ont commencé encore à construire. So que le loku tabanda kwa habitage, batongi ba maison commerciale. Donc quand l'État viendra agir, je crois que Bissonio sotoro condamné en haut. On a premier élément na pesio. Soko yena roue entrée au côté na Petro Congo. Eza na Changu. Sep Congo tango azoya pona ko réfectionner batio na ya carburant. Qu'est-ce qui se passe? Nga za une maison commerciale mo kuna. Et ko sala ke naza victime, faut pas beaucoup appeler maison nanga. Mais la maman avait tous ces documents. Nga mo naza parmi batuna silika. Pour mtaya ko buka, eza petit frère à Jekoko pour aza ministre dans le gouvernement provincial. Ba e ba bimisi ba documents. Qu'est-ce qui se passe? Muto somba lupangu. Ba maître na ye asa eni nenge ba pesela ba documents a constaté que l'état za na ye a tiki ya yibi ba espace à tongi ba maison. Ba maison na ko songa tongi 4-5 maisons, ça lui ramène les mois peut-être $1,500 par année, azo gagner ba $15,000. Tant ba yeko buka, ba bimisi ba document, on constate que espace wana zo sa les acquis en côté. Ya yete. Ba buki biso ba maison. Place wana biso moto tsaki makelele, maintenant on nous a mis devant la réalité, on n'avait pas et l'autre kolobé izala quitté. Si vous avez plus loin, espace où il y a tonga maison, azuipe a tekeli yango mutu. Mutu atongi ndaku ya 4-5 niveaux à investir dans des $500,000. Mais tant où c'est pas ya sala musala, l'État fera quoi? Et réalité, on a dit ça, ba Congolais, photos à la quand même na bolingo. Quand on veut investir, on a lupango na yo, tu mets $50,000, $100,000. Et zali héritage ya vie à banana yo. Tu ne peux pas jouer avec ça. En Europe, il faut s'enquérir au commun bureau à quartier, au Kena cadastre, aux UBA renseignements. Souvent, bisotonique au sala, m'batebe baki ma au bureau à l'état ndeni. So rassemble lupang moi il y a $100,000. Aïbi que fois payer ça bas pourcentage et qu'on zoé 20 à 30 à 10 000
aotalara son akie na bureau ba olianga ngomona asuki neka na mutate kelie. Souvent on fait des documents en monté mais tourner ça là en aval. Mutazuna no asombi a traité nena mutate kelake na sima swa komo ke ça ba document ba musupe ba document ngo aobenga masane mo sala na cadastre tango zo cha mbongo na eloko eza ya vina yo yo moko na faut la paix très prudent. Yongo zo kuta ba ka oyo bazo buka batu bandaku na Petro Congo ba bukaki et les gens plairaient ba attention ba koka été ba okwea. Donc je crois qu'il faut tozala très sérieux tant yo mo zo sombelo na yo parce que héritage na yo ba sakana na yango te. J'affirme que l'état peut azana berere rebele parce que tozana ba confia des fois on octroie aussi des documents dans ma place mususu batongo ba octroie ba documents ba poursuivra bangote. Donc par ya responsabilité za makasi mais muto azoya ko somba eloko oyo ya vie na yo il faut pas badiner. Choko zui document il faut que za na ba autorisation de bâtir parce que ko somba mabele mais place wana ba réalité zali neti na kisasa so lingo sa neti bato asa ba faire ba cabine à courant pardon ba cabine ya ba téléphonique ezara stocké na commune ako sengo mwa ba frais moko wana ele 40 ba $100 te oyo tongi a autorisé ça la kiosque ezala na ba matériaux non durable parce que à tout moment l'état ko linga ça l'espace nae aya ko buka mutoya a 8 place bon abandi cabine abeti 5 ans 10 ans moni que l'état distrait lobi akomo betango brique a beti brique abandi otonga papa lobi pa tombolinda ko les jours que l'état roya ko sala mama ramna ko buka mutoana a ko lela a ko sala boui. Oui, on condamne aussi ba géo batu basala ya ko sala ba document ya keba. Donc je crois qu'on doit être sérieux là où on investit mutoki ya vie na yo. Donc ko toyaka oui, on peut enflammer l'état na responsable mais bisomo to ko tanabuzo ba et belé. Est-ce que yomo lelo batu ba ke tonga isika ba se a ba câble à haute tension. Ozomona leo bana musuba bota maliso ezate loboko est-ce que pena na conscience normale ba ye pena ba tete l'état zawa pi papa nanga biloko wana yo koyeba ngo ningi nini il faut l'état zala wana non nazo pesa yo ndeko na lobi boyel nazo pesa ba cas de figure précis ba na kisasa batu basomba mapango ebele bazaka ezoso mutaso malupango lo mutuka akene na bureau à quartier te akia se renseigner te aoya lobi asombi lupangu na ya bandi pe kotonga omona mutu ba osela e autorisation de bâtir menda ko bandi da ko mata l'état est défaillant mais nga nazo rêver pe biso ba tuto sombaka parce que quand ba ya obuka c'est nous qui perdons omoni eloko ba même waze ko lo bango eloko ekotela ka mutu ko leka raison exacte il faut ko lukaka o se sécuriser avant de pleurnicher. Moi je n'encourage pas. Bon bandako babuki na balemba wana bandako babuki wana batona bana raison te batona bazana ba mikanda bandako na bango kasi ba mikanda me bazon se bango logo moko te babuki bango na situation na pesiote na lobi non na Petro Congo muto azana ba document nyonso mais qu'est-ce qui se fait à Kekotonga tant à moni lupango na l'espace qu'est-ce qui se passe à Kinshasa au sombi lupango liboso na yo koza un espace ya vide ya mulai même na balembe ali mutu siko yemoko abandi ko yiba espace atongi ba maison atongi ba maison ton l'état est rosa misala po ba bongisa batu asep babuki ba maison na ye muto azana musiko aloba ki il est victime avec des documents mais yemoko ebi esika limite na ye sukaki. Est-ce que je crois que vous comprenez ngai donc toi c'est ce qu'on joue aussi les malins ou on est ou investir mon on ne joue pas avec l'argent. Je crois que c'est ça ma part de contribution. Merci pour la parole. OK, merci beaucoup. Allô président. Oui, bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko. Bonjour. Naza décide d'abord na Ndeko ya auto sala commentaire ya mabe makasi. Population po ayeba ke place eza mabe, il faut service ya cadastre na urbanisme basala musala na bango. Na bamboka nyonso eza organisé cadastre na urbanisme. Bango nde bakenda ko veiller ko expliquer population ndenge nini akoko tonga et puis asala place nini. Mais na kati na biso na Congo wana population d'abord il faut que la population congolaise azaka informée. Pourquoi? Parce que ba bureau nanu ya l'état ndeko nanga so ke na Congo nga ba auto buka nga lopango nanga na 12e rue limité na avenue Bobozo. Mais na komina nkuna te nazo expliquer que non na ba bureau na biso ya l'état na Kinshasa soki oke posa la par exemple mikanda ya cadastre na limité wana
okomi na bureau wana okuta ba commissionnaire baza ta 100 oyebi te okokotela na bureau nini pozo mukanda siko il faut luka mutu moko yebani na epwete akota mbangu mikande bima population na Kinshasa tozana difficulté soko lingo somo lopango ata na bureau a quartier poke nozo mikanda complication za makasi wana il faut yeba ke non soki lelo bato bazo pesa population erreur ezali bato yo gouvernement apesi mbongo po bakene kokosa lukuta peuple asomba keloko na makasi te ezali soki nga naza na pasi namoni par exemple bisika ba proposer nga na kosomba pona ko sécuriser bana na ngai na ko pesa exemple moko nga na 2002 na baza kokene kosala ba voyage na Angola na soyo tango Eduardo alinga tonga na pembe na océan tango Savimbi akufi akuti ba pêcheur ya kala o bazaki na place wana batonga bandako bandele Eduardo lobi alinga négocier na bato ba mboka na batekele bandako o ya lingaki atekaki ba o baboya kitilelo gouvernement atikala locataire mais ba pêcheur wana batikala ko soma mapango wana teza ya depuis bakoko na bango bazana mikanda l'état te mais gouvernement angolais a respecté bato na bafanda place wana kala biso na Congo bande ko ebele par exemple na exemple ya lopango nanga babuki nga na Bobozo bato babi limité 12e rue au côté na avenue Bobozo 4e parcelle na droite avenue Bobozo eza quartier banda 12e rue ti première rue muto ateka quartier wana eza Mobutu parce que quartier wana ezalaki na kala Zamba ezalaki quartier Onatra tango bandi bazoboma batu mingi place wana nde Mobutu azoki de soke non apesa ngo ba agent ya Onatra loko azakina banyongo na bango bari kipere batonga place wana poete koboma batu esila nde Mobutu atekaka yango banda 12e rite première soke na cadastre okende kuta mikanda mais na mito nazoyibisa yoyo babuki biso place wana heureusement ngai nda kwa etage ndambo etikali me babuki bandako mususu na komi lokala lopango wa liboso etikali na avenue wana problème ezake peuple ezala mutu moko te ndeko na ngana mapango nyonso babuki mutu azangi mikanda azate le problème ezake l'état nde mutu atekaka mikanda l'état az aventurier azokende kosala baventure Félix Tshisekedi na gouvernement na ye problème ezake bazolinga te ke ba jeune balamuka na niveau to komi na mboka ndeko na ngana zo biso vérité ke non niveau to komi na mboka biso tozana conscience il faut que la musaka jeunesse congolaise ba politiciens congolais bazolinga te peuple congolais azala na maturité ya ko se retrouver lobby yango moni bazo créer biloko wana poete peuple atikala kaka na buzoba kaka bongo et puis avenir na biso de la sûreté. Alors ngai loko na koko senga na bandeko na ngai ya Congo bazola na ngai nous devons faire attention na bandeko bazo matana ba commentaire ya mabe contre ko condamner peuple ezana peuple moko te na kati ya Kinshasa atongi lopango na place ya mabe bato nyonso na basomi mikanda kadasa soki il fallait ko condamner soki gouvernement par exemple ya Tshisekedi ezaki na responsable balinga ba bandoko ngana ba chef de quartier nyonso ba chef de commune ba chef de urbanisme na habitat o bateka mikanda baza na prison. Première correction ebe ko banda bongo parce que mikanda o bato na bazana ngo euti na ba famille na bango te euti na ba urbanisme euti na ba quartier. Il faut que kanga bala exhibition que no bakangi ba chef de quartier nyonso na bato urbanisme ba chiba na ba prison parce que bango ne bateka mapango wana mais bato basali mabe baza libre bozo ke ne konyoko la peuple o bozo lo bageno bozo servir peuple ndengeni na moni ndeko moko azolo bageno o na soki basali recensement mapango ezebele papa mapango wana pe ezebele te mbongo bazo ba chaque jour eza combien mbongo gouvernement bazo yiba chaque jour na gouvernement na chaque jour bazo kabola mbongo jama cobalt cuivre na ba minéraux wana soki bazaki na bolingo peuple o bango bazo yiba zo servir bakozo mbongo wana pe ba pesi mutu mona mutu batali valeur lopango na ye ba pesi mutu eloko kwa question place mususu le problème ezalika ke non ndeko Tshisekedi ya comprendre que non na niveau mboko ezali soki andimi ko kende na logique na 2028 akokende yango azo créer biloko wana pour troubler za la élection za la te za ba manipulation na bango ndeko problème tozala ngo ezali ke non jeunesse congolais photo fongola miso makambo to salaki Kabila po akima na 2018 Tshisekedi pe fakima parce que pays wana eza Tshisekedi te eza pe ya Kabila te eza pays ya population congolaise o ba komi ko sala biso ezo senga peuple azo conscience na état to komi parce que soki lelo to côté le matin que tozo conscience que non bato bazo manipuler biso ndeko je t'assure bana na biso to boti biso to kimi na poto mais bana na biso ba ko remplacer biso lobi ba ko tikala ba esclave ya bana ba politicien oyo basi ba sacrifier biso déjà mais mutu lokola Tshisekedi ndenga zwana na gouvernement na soki bazaki bato moko peuple munani soki bazalaki gouvernement moko bazana bolingo normalement bakoka koloba ndenge ba bazaki koloba le peuple d'abord il faut ba sécuriser population ndeko moko to koleka lobi que non ezana ba parents mususu apesa avenir na nyonso akotonga lopango pendant 40 ans yo ye papa na lelo azana 80 ans obuki lopango na ye yebisanga sko papa wana bobomiye ou bien bosungiye hein et puis eloko musu ezali ke non bazobuka babiloko nyonso wana bazotonga eloko te bazomodifier eloko moko te ndeko nanga c'est-à-dire que
Tshisekedi aende konyo la population parce que soko lobi que non tobuki bomoni botongi ba caniveau botie botonga banzela place nyoso bazobuka bazotonga pe loko moko te bazotika ka peuple azolila partout. Alors nga nazo senga kana bandeko na nga ya Congo bazola na nga de partout et comme tango ezo senga que non population congolaise il faut tous destin na biso na maboko. Na Congo nga nazo bisabina que non tozana politicien ata moko te azobundela peuple parce que na makambo zo sala mawe Fayulu azolo bate nanga azolo bate Kabila azolo bate Tshisekedi azolo bate bango nyonso baseli kita eza cop na bango balinga kabongo to kemba. Alors biso faut tout ça bloc contre batu nyonso wana parce que na minute onde fali to yeba siko que nana lingi population bango nyonso ba garder silence c'est que peut dire que na bango nyonso bazala complice bango nyonso bazala complice. Alors local balakisi complicité ndeko biso faut tout ça ba panel ya koyebisa na que non biso population tout ça la bloc contre batu nyonso to se sauver parce que groupe ya 500 députés na ba opposants na ba rebelle na gouvernement ba ko nyokola biso boete mabelo neze ya bango te pour que to bengani ba belge pona ni to bengani ba belge pour être peuple congolais à vivre na kimia mais to bengani ba belge be bande ko na biso moko oyo to kanisa ke no to ko bunda pombo keza malamu bazo sala biso moko to mabeko ne ka ba belge non yango nazo senga na population congolaise que to se sensibiliser soko yoki muto azo konene peuple muto na salembo wa IDPS a salembo wa gouvernement ne mo na zo la lisa batu pour ko saka peuple moko asali mabete mapango nyonso bazo bukaneza mapango basoma na mbongo na bango et gouvernement c'est gouvernement irresponsable. Voilà ce que je peux dire. Alors nga pona ko sukisa nazo bisa bandeko na nga que non il faut na minute yo la révolution ou rien. La révolution populaire il faut ça la mapo et tout la sabato que non mabeleza biso ndenge to kimisa kabile cette fois-ci il faut peuple à ça la bloc token de ko ça la bloc contre bango nyonso ezala Fayulu ezala Kabila ezala Tshisekedi bango nyonso basabi na même papa nanga recommandation na ba marche so ba marche bino ba jeune bino bolingi te bolingi ko bimate non ndeko na ebike na minute yo jeunesse azali un peu manipulé mais surtout tout ça la ba live boy bato wala muka. Problème est que tout ça la live mingi ko solo la boy nga moko par exemple soko na live na ngai nazana mouvement moko na sina créé depuis Congo malgré na kimaki pona ba makambo ya ba torture ya arrestation oyo mais nazana mouvement moko na sala ka pona ko dénoncer mabe oyo soki tout ça la live boy pendant une année 2 ans 3 ans peuple akola muka ba ko comprendre ndento ko zo responsabilité na biso mais soki ndento zo lo baté peuple akoza kola la pongi il faut tout parler ça commence par une personne deux personnes et puis ko pela moto. Parce que ceux qui biso to sali poto se sauver et ça la toza pe ba complice na minute peuple azali akola li sapongi donc moi ezatende konanga ya na lobi que non biso otoji conscience akola musa population to bunda parce que suka to kozelonga na biso peuple akotelema parce que ba o bazana Kinshasa opposition zoko sabango majorité zoko sabango ba rebelle pe bazoko sabango mais biso ata musika na ba panel tozo sala peuple akola muka comprendre makam ndeto ko sauver mboka na biso. Merci. Son ekiminde ko son na ezo kanate. Allô papito, fongola micro na yo. Allô? Allô? En tout cas, bonjour mon frère. Omoni hero kanga no koloba. Makambo ezo lega na RDC entre ba homme politique na ba peuple na ba opposant na ba parti politique eza pasi mingi pena mawa mingi. Donc nga na koloba kaka boye. Suka nango tokosuka qui peuple et que soulever peuple qui est que kita pour na nina bi que peuple que kita peuple que fâché peuple que tomboka peuple que bimalibanda pour eloko moko na koloba omoni na mboka bien être humain ce qui passe elekimingi passe ce qui elekimingi akoma kaneti bête sauvage ce qui peuple comme le la bête sauvage et que banga lisusu liwate pona nini pasi elekimingi na Congo donc eloko na koloba peuple congolais surtout bozo vivre kuna na Congo bino mutu boko telama bolanda ba parti politique te ba parti politique wano bozo kolanda ba leader wano ba parti politique bazali na bango. Allô? Ah, Akiti. Allô, papi?
Allô? Ouais, alors, mbote bandeko na. Oui. Bonjour. Bonjour. En tout cas, place nyonso balobela liso la Congo na linga sala tout na intervenir moi ndambo oyo pour apporter moi soutien. Donc, oyo nazoyeba te à tel point biso peuple congolais toza bakidengele. Donc bato moko lokola bagouverner azobuka ne bandako ya bato bato bazotala mpe nyonso eleka dans le calme, donc ezoleka dans le calme sans tenir compte bafamille wana bakende wapi babuki bamarché et pourtant biso bamatrikile na biso na bamosu bakande biso na bamarché babengani bamarché pirate. Donc toyebi te bapolisier congolais balingi biso tovivre ndenge nini yango kutu nayebi te tokose mobilize nde tokozwa ide ndenge nini tose mobilize mpo na baopposant na bato baza na pouvoir na mwa ce sont les foufous du même sac bazoutilize biso et pourtant biso nde tozonyokama nayebi ndenge tokose mobilize biso tekototelemana makambo avant dialogue babuka leso ata ndako ya motu te po bazobuka ndako de n'importe comment sa pourtant voir moto bobuki ndako ya vivre ndenge nini elobi na ye rentrée scolaire bobuki bawenzela basala makambo des ordres sa organisation et pourtant ezaka bato ya leta nde bateka bamapango wana kidengele oyo na so vice gouverneur soki mulumba soki nani alobi ke na bandako wana eleka na ba haute tension avant ke oya kolela lelo mama Denise on dit mama Denise ye abotama na bamilliard mbongo azosala ya Congo na ndire ya tata na bango to ya mama na bango. Donc bazobuka bandako bato na désordre bamosusu na ba haute tension mpe courant ezalaka nango lisusu te bato na bakifanda wapi comment tozoorganize babuka na bandako ya bato te en attendant tofanda na dialogue toluka solution ya Congo biso nyonso ensemble mpo bazobuka bandako en désordre. Bon kanda eleki nakotika maloba na motu nyonso akointervenir. Est-ce que, s'il vous plaît, pardon, je voulais parler un peu. Allô, patriote? Allô? Oui, Ndekombote, oui. Oui, ba Congolais, bolongola kobanga, trop c'est trop, bazobuka bino banda bola la libanda, na bana. Trop c'est trop, donc boye baba drone na bino. Ba traite na banguna se basana na bino na mboka za parce que bobangaka. Et botika obanga liwa et dans la vie obango banga to okufa noga donc obanga dans na tina te. Donc vraiment obundela ba drone na bino parce que bozo sila na mboka mikolo nyonso banguna bazoboma bino bazo remplacer bino na bapaya. Félix na bananga na bango nyonso baza ba traître ba fanatique ba Félix na bananga boza ba bolole. Bo soutenir bato mo bazo remplacer bino bazo nommer bapaya ba remplacer bino na bapaya. C'est quoi ça? Les amboka na biso solution mboka na biso za biso moko. Bolanda exemple à Népal basala ki révolution bango moko peuple sans ba leader. Ba mobilisation na bango basala ki à travers ba réseaux sociaux de ba TikTok ba telemaga donc à travers la mobilisation bolongo la kobanga. Donc ngapona nga peuple na biso bango bazobate ba manipuler bango na ndenge belé donc ba bomela bango éducation na mboka batila bango ba église belé ba masanga. Donc wenza stratégie ba traite na bango na pona olalisa peuple mais biso nde senga ko expliquer bango koyebisa bango badro na bango baye bakobundela mboka. Se leader na mboka na biso oyo abatela biso na mboka eza Marshal Mobutu oyo apesa biso mai ya komela